omoni maître fond alobaka ngai makambo na ngai ezaka makila te nasalaka des sciences naza na un chef coutumier de naza moto ya vodo ngai na se sacrifia déjà ngai moko te okozwa document bamaladi oyo ngai nasalisaka ezala okoyaka bamaladi moko spiritualité bamaladi oyo ndeke eyaki ndoki nasalisaka yango oza na mposa porte monnaie ya montagne nyonso okozwa sans condition birobino déjà eloko oyo soki oyokaka oyo ezobeta makasi na tie maboko makasi eloko oyo ozoyoka ezobeta miso na miso te yango ezobeta te na miniti oyo moto akangi kishasa eza robino mwa bina file susu nasimbaka yango omona fuleka moke omoni ndenge eloko na ezobeta makasi moto ya moto azala na temps na ye arenia kala wana vraimen soki ozotangi nanga edingo na kokama mpona azozwa misala ebele ya poto ya edingo oyo tozalaki epa edingo azalaki eloko te plutôt jeune garçon ozali jeune omonaki osalaka mpe vie okotaka baboite de nuit balobi bino bamagicien mosala na bino koyiba bachance ya bafille donc nous oza wana soki oke esika moko omoni bafille moko asepelisi yo efe okushe na fille wana oyibi bachance ngai mama nazoyebisa yo maître fois ngai naluka makambo te baoyo basalaka makambo wana baoyo bakendaki na papa kingande oyo na ngai mpe naza na mposa oyo inisenga nakoma nganga me ngai eza nano ya famille momo na miniti oyo momo akokaka su makambo te momo akokaka su makambo te omoni influence bato bayebi kaka momo me ayebi te na miniti oyo bato boyo bazali baeleki momo nazosimpose na miniti oyo me bino boyebi kaka momo folo mkosa kokopati folo mkosa kokopati folo mkosa folo 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 mkosa folo mkosa folo mkosa kokopati folo mkosa folo mkosa folo mkosa folo mkosa folo mkosa kokopati yo olobaki erate journaliste alobi ke o magie erate Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepa sika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepa sika. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette la fleur d'Ambo depuis Allemagne. C'est bien moi d'Orcas Boloko pour la branchée de la presse congolaise. Car on est tout le barato de Rawana. Est-ce qu'il est toujours pour nous faire la bino nous sommes là ndenge sengeli ko skoye la bino ba actualité ba nouvelle ya Congo Kinshasa mambo eza koleka donc le lo boka monter déjà bo message na ye bo mona ki déjà tout na maître John oyo alobaka moi mangi trop ya ka kopesa moi mambo asalaka ya ko lekisa biso mangi ndenge sengeli eloko ni ko sala po zwa mbongo eloko ni ko sala po na yo na poto vando to mikanda te yo zana libala mais mobala tia ko kimia te donc ye azawa na po na ko aider ba famille. Merci beaucoup à Igor Mitumotemo et Denise Fabiano. Merci à Rishi Kapinda R9 nakati ya Paris. Merci à Yolande Dikando depuis Milouze. Merci à Mizundaka moi na poto tongo Toto Rajabu nakati ya Belgique balobi Toto Rajabu mobala mbinga ya kitoro moi bata mama et nana. Donc merci beaucoup car on est au maître John autre bétani masula manger le lot donc bon mesna parce que a comme partenaire ya chaîne Oyo donc bon mesna bonjour maître John. Bonjour maman Rosette grand journaliste à Mboka Oyo. Inga Dorcas maman Rosette maman Dorcas bakombo na bino kokani nazana nga bien nazaki pe na Congo central na voyage mais na minute on nazali déjà na Kinshasa. Vraiment makambo ezoleka nango bien. Musala pe nyo sudi kene bien. Musala ezokene kitoko oyebi kaka maître fois na lobaka kaka ke ba émission oyo nasala yango kaka po na kokorriger ba faux magicien. Na kobandela po toujours nazobandela kaka misala ya poto.
ba client na nga nyonso oyo kaka o tozalaki pa mettre ngandi to utaki pa mettre ngandi makambo esimbaki te donc nga na sala aka mpona réparer yango moi na sala ami be mission on a réparé kaka po succès ya magie ezala kaka magie na biso ezala te na réputation ya mabe mais nazo réparer ka mpona ba faux magicien. Mais Maître John, dernièrement, tu as une chaîne de biso, tu as bengaki, et puis tu as appel. Peut-être son numéro Maître John, tu auras qui ont bien été, mais quand même, évolution en Batongo, nous sommes les qui est bien. Batongo, faut presque faut tout na bango, Batongo normal, bao bazali na ba problème, babiki, au moins batu mususu, atambola ba maître belé. Soki akuta na yo maître ya sika. Aux webs makambo eza réalité web c'est ça la boue mais comme si déjà ça déjà décis na ba mettre akuta na bango tant mususu ko mone ko bande compréhension maintenant sous que compréhension akoya ko comprendre OK yo za véritable maître oko saele makambo eko za réalité pe akokumisa yo na suka naza déjà na ba rapport ebele ya bato ebele bazo luka ba benga yo ba pesa yo ba félicitations ndengo yamba nga na chaîne na bino bazu déjà ba réalité bato na batambo na ba plus de 100 mètres mais bakuta ina nga na minute baza déjà posé bao baluka ki baza na posa ba porte-monnaie compliqué bango bazu déjà bao baza na problème mabala ba nyo bala kate bazu mabala bao baza na problème ba nyomba opéraka kaka bota kate bazu déjà mabota bao baza na problème ba document bazu déjà ba document donc ngai ta on a lekaka na ya osa ba aventure te na ya ko pesa message moko eza utile na ya pe ko influencer ba tuté donc nazo betaka c'était na ba faux magicien ba komi trop na YouTube yango moni nga na komoleka ba émission oyo po na yebike ba problème eza na poto nazo réparer yango. Mais Maître John ici arrivé là que tout le monde a qui aussi demande pas na yo puis demande mambo et bien à ça la coquille hein a coquille mambo on dit ce quoi coquille mambo on te sort na les amis au moni mettre fona lo banga e makam na ngeza ka makila te na sala ka des sciences nazana un chef coutumier de nazana mutafodo nga na se sacrifier déjà ngai moko nazana ba condition te o nga na pesaka oyo kokate même na développer science même ozoluka porte-monnaie pananga okozwa yango ya sans condition pe okoboma mutu te makile kotanga te mais za kaka contrat respecter kaka contrat au 3 mois au 5 ans au 6 ans au 10 ans yo kaka ya montagne nyonso oyo lingi bimelaka yo ko bimela yo ba o pe bazana problème ya ba azwaka mukanda te ba document compliqué ka depuis akenda poto bazozwa pe ba document na sans condition o respecter ka ona koyebisa yo osomba to sala to sale ezate ke ona koyebisa yo pesa muntu te matériel na yo mbongo na yo eza na premier sacrifice na yo oyo kope ekoleka pe muntu oyo kopesa donc nazaka suna tente ya kosenga bato science se développe. Donc na minute qui se comment na salle ba recherche na ngai yango mo nazo évoluer na ba client na nga bien na poto mais toujours nga nazo betaka c'était pour ba client ba komi ko réclamer trop mettre ba faux magicien ba komi trop ta bébé si ba autant na tambola ba mettre belé mais nazo ba réalité té mais pas na yo ça va alors comme ba tu bazé belé ba uta pena ba po ba tu musu bazé batala ka sub émission té ba kuta na ba desi yango mo na sala kango kaka soki ekokuta na jour akoti na site na bino amoni émission abenginga akozwa lobiko donc bana poto na pesa bino message o eza utile bo continuer ko benga ne bozozwa ba lobiko j'espère ngai boyebinga réputation malamu eza toujours na YouTube bato nyonso na osala musala bomona ba réalité donc bo continuer ko benga na zaka ka pona bino na ibsaka bino nga ba maladie o nga na salisaka na pesaka ba porte-monnaie na salle saka sida ya kindoki na pesaka basi oyo babotaka te fo bota basi o bazana banyomba opéraka yo opération kosila ozana posa mwana okozwa mwana ozana posa document d'époque na poto ozwaka document te okozwa document ba malade o nga na salle saka ezala okoyaka ba malade moko spiritualité ba malade o ndeke ya kindoki na salle saka yango ozana posa porte-monnaie ya montagne okozwa sans condition.
Mais maître John Kalamangé zare luka soni mutu to azana kisa zomi bomba zo banga batu ba mona e beba nga azana kisa ba banga ba ko mokimanga mais lelo yo ko mo zo nutana yo e vuma na ba mission batu ba yamba yo ozo sama publicité ya mangina yo zara genete ko mona yo za pe gene ozo na mona mke. Bon nazaka genete ponga eza ya famille tobotami nango na biso yo ke oyo nga na luka eza science ya vodo mais na science na ngai biso toza ba Congo naza déjà chef coutumier de descendant biso nyonso yango musala to salaka do yango moni makambo na ngai rataka te famille na mobimba bosala ramsa famille mobimba de soko yokaka ba chef coutumier eza biso donc ito bande yango mwana bana mike ngana bande déjà makambo mwana muke comme naza ko sepela la science ya vodou ti na yekozwa initiation ya vodou na Benin na temple de Pluton ba bakenda Benin ba yebi temple de Pluton ici quand nazo initiation na compte ya vodou ti na longwe vodou na ke Nigeria na temple na biso susu ya munene ya Nigeria ti na yeko ya ti nazo ebisaka batu na minicho misala nyonso na sale naza nommé dans le monde invisible maître John Lipasa Satan pour la niba réalité ya malamu na sali ba client misala trop ya malamu ya moni monde invisible nomenga maître John Lipasa Satan donc na minicho nazo coordonner monde naza ne logo nazo lembana te nazo beta sete na ba problème nyonso za nango esiko za na poto donc soko tambola poto na kinya te yo poto parce que musicien pas qu'on a besoin dans la ndio neuf on a bien à maître John yo on dirait c'est intéressé quand ba poto ngai na kinya to na lobaka na Kongo na sala ka misala mingi ya ba député ba mise be naza ba mise na nga onga na simba naza ba mise na nga na simba ka o iniki ma bakenda kesika musoso te eloko ezali alobi fula baze bele pe naza na ba preuve nga ba téléphone na nga na lakso moi ba mise convexation ozomona ba convexation téléphone eza wana bon kotanga bango eza vraiment moi passé eza moi passé mais na kotanga pe ndengo lobi robino déjà eloko o soko yoka o ezobeta makasi na che maboko makasi eloko ozo ezobeta nini pesa titre na miso na miso yango ezobeta na minute mutakangi kishase za robino moi bina filé susu na simba ka omona fule ka muke omoni ndenge eloko na ezobeta makasi bina filé donc naza ba musicien belé o na simba kana ko ba kotanga makombo ba député a député belé sur le Congo central na foule belé même ya awa webika bango bazaba de ozolo ba bien député donc okotanga kombo na ye na télé te tant muso akoya susu te kindoki ba dévoiler secret kindoki ezala secret comprendre kindoki ezala secret do naza grand maître na lemba na loko te na mikumisité na kala boye baka o ba maître mo bazo rené na kini mais na minute o boye bake o ezatanga na minute o ngane na zo rené na kini partout Congo central kini Lubumbashi na benga maka donc nazo voyager na osa misala ebele soki na tanga pona bana poto pona yebi poto ezala ba problème koleka koto bi bana poto ba faux magicien ne ba bimito ba kosa mingi yango moni ngana eko réparer nazo continuer ko kosa ko bongisaka musala po magie ezala toujours na honneur po bato musu bazo banga so magie te ba ko mona ba faux magicien ba komi trop net magie résistera te mais mon frère magie ezali kini ba pesa rappel ngana yebi bato wana te ba renia kala na minicho ezanga do na minicho kotanga na minute o ezanga mutu mutazaka na tana e arenia kala wana fuma soki ozotanga nge dingwe na kokamo pona zozwa misale belé ya poto e dingwe oto zaki pa e dingwe azala ke logote feki ngana leki na ngai pour nga attention c'est que le guerre ne dingwe parce que c'est dingwe tali émission ko réagir ndeni role ba kayo leki dingwe akosala elokote ba client de bazoye banani leki po ba misale belé na zozwa oto zaki pa e dingwe eloko te ozaki pe dingwe ye moko élève te o maître ye moko edingwe masaki eloko te mais ngana réparer yango moi si mona oto pesa mabota wana bota ka te ba opéraka ye kaka combien de fois ou melne dingwe sala eloko te mais ngai tanka to kuta ina ye moi so ape akobenga yo azape na posa a remixer yo po ye amonaki yo pananga nenga to lekaki émission place amonela yenga akobenga yo autu kozwa mwana kala mingi te donc kotangela nga bato wana te na kini na minicho mutu aza te ngai nde mais maître comment on peut jeune fille boya plutôt jeune garçon aux jeunes au monde que ça rappelle vie au côté ba boîte de nuit ba le bibi ba magicien musa na bino ko yiba ba chance ya ba fille
Donc nous on a ok vesi comme au moins ba film se payer sur et fait au coucher na fille wana o yibi ba chance na ye. Ngai mama na zebisa o met fois ngana luka makambo te ba o basala makambo wana ba o bakendaki na papa kingandi ona ngapela na posa o inisenga na komanganga mais ngai zana no ya famille naza chef coutumier ba biloko wana na sala rangote biloko wana sala magana ngona nepe botala ka ba film ya Nigeria ba laksa bino ba mayele ezala trop na batu o ba luka makambo bamusu baza uniquement a utilisera ba chance ya batu ya ba fi pour makamna e mataka toujours azalaka na pouvoir ya ki mettre na e mais ngana na butama na makambo do na luka ya ngote eloko faut bo comprendre donc ngana za déjà chef coutumier na botami na za déjà na initiation ya kindoki mutu muso ko bombo ko bana ko bomba uzana mwana na libume mwana na zaka déjà ndoki yo zo moneka bébé mais abimaka déjà ando samaka mwa minene oyo yebite oyo yebite donc ngana za bongo o comprendre ngana za bongo ngana luka eloko te pa papa kingande na kena maison mo na luka eloko rien ngana za bongo. Voilà, donc je crois qu'il y a le maître John et ses pays, sa fiston Kankala, Nakati Alman, le roi de tous les battants, donc Maman Rosette, la fleur d'amour, que l'espace au chêne, au Congo température. Mais maître John, c'est totalement bien. De mon lobby, à peine le match à l'opporte, au taïko. Le lobby, on te kangi Kinia, ou kangi vraiment RDC, il y a des Mikolo, si au match, on est au top pour pourquoi pas, c'est que bien à côté, il y a quel côté, il y a une cérémonie, on peut tout gagner. Match to beta gia na kini ya qualification na pesa ki babi na zwaki kombe na zwaki eloko te ya liopa o bake ko beta kuna to na loba déjà na kota mambo wana te pour qualification na pesa ki babi mais na zwaki eloko te e funa zwa mwebi match wana babi misaki mbongo pona ba mettre msusu mais nga na sala makamu na ngai na sala makamu na ngai quelque de ba homme politique ba yebi ki na pesa ki babi to gagner qui na sokola ki jama boko mambo na ukota ngote de fona sama na ngana ba client na ngaba Holanda nga wana mona mambo politique mboka petit le gouvernement zo fana nte de mambo na linga ngwe kokota ngote le mama politique le baka ki kimi mort parce que babi mort ndi mutakanga kuna mort na minute oyo mort akoka suma rambote mort akoka suma rambote au moins influence batu ba yebika ka mort mais te na minute batu bo bazali ba eleki mort nazo s'imposer na minute o mais bilo bo yebika mort donc luka ngai pour comprendre ngai soki o naza grand maître to naza faux maître na ba problème oyo zana po yebanga naza grand maître benga ngai to solola benga nga soumettre nga kana yo maître nga za pour ça boy maître nga makambo zo simba te place ko comprendre que ngai naza grand maître. Mais comme kenda mo bango ba renia kala ezanga ndengo yokaka edingwe na minute oyo ndenge pe okoyoka pe ngai pona za déjà na ça déjà misala ya malamu batu musu basala nga ba plébiscité grand maître ça la plébiscité de batu musu basala nga ba plébiscité de la minute oyo j'étais na zolobela yo. Mais au travail en Angola, on a maître Nicolas, tout le monde qui m'a commenté, parce que le maître Nicolas, on a maman aventurier, donc j'ai été escroqué, tout le monde m'a été, mais au travail en Angola. C'est quoi est-ce que tu as la confiance na yo? Pour yo, tu travailles avec les moutons, aventurier, escroqué, tu billes na poto, après le lieu sur le bac, après tu as la confiance, non, ça comme il faut. Est-ce que tu as la confiance? Maître Nicolas, on a. Maître Nicolas. Na ebiete nga sel musala mingi na Brésil Luanda Kabinda na ebi maître Nicolas te na Angola na ebi maître moko maître Miki akoma pe mukolo makasi yi mutakanga ka Angola po bango baza ba Angolais tinga na yeko ya Angola do na sel misala mingi na Angola pona koleli vraiment mingi na Angola Brésil maître Nicolas no zotanga na ebiete parce que dans les commentaires, vous travaillez ensemble, maître Nicolas. Nayebi ete wana ngate. Nayebi maître Nicolas wana te. Natangi lo maître moko nayebi na Luanda, azape angolais maître Miki. Azape na réputation malamu asala misale belé habitant ti akomi koko. Ti ayekotiki la nga charge ya Angola. Na sali misale belé na Angola. Ebele mbongo na zuma kasi nde na Angola koto yote na sel misale ebele na Angola kombo nozo tangela nganga na yebi yango te
mais j'espère bana poto bazobengaka yo soki ma réputation ezalaki ya mabe faut comprendre yango mpo nalekaka na chaîne na bino nga nalekaka mpena baémission mosusu nde nasali mikolo na bachaîne mosusu mais baémission foma nasalaka na chaîne na bino donc naede déjà bato ebele eza black te donc maître wana otangeli nga nayebi ye te. Mais Maître John, lelo bino ba magicien beaucoup mwana mwa mambo ebele na ndenge nini komona yo no za bo Maître John olobi bi oza mbongo ebele pe na Angola mbongo ngo pe ebele to mona ra depuis nga na yeba pe na yeba na mutuka te ni eloko donc ndako kuto vendre yeba na raté to yebi te siko bimbila na cimetière et to yeba raté mituka na mboka oyo nasali accident 2 fois na sundola fuga na garage kuna na sundola yango 2 fois na mboka oyo nasali de accident na sali mais muni neti babiloko mituka batanga yango te nayebisa yo bien na mema bino na résidence na Matadi ti lelo nano senga voyage teke tokende na minute oyo natie résidence awa naza na 2 résidence naza na 10e rue naza na Galasi na ville wana esika oyo mpona bato oyo bazouta bakliya na nga nazoyamba comme temple soko oyebi na Galasi na ville naza na immeuble wana soko oye na Matadi bamapango lupango te bamapango biso tobaya deja mituka eloko neti mutuka taka na age na nga mwana muke naza deja muke na otambo deja na mituka tobaya mituka do awa na nasali accident 2 fois fuga na sundola na garage de bientôt na okabela ngo maître uta to senga ngazwa na ye mais soko ye na Matadi na yambi yo place yo mo na biso pona mutuka oyo lingo tambola nango magicien za mobola te so moni magicien za mobola passe esika oza awa eza magicien do magicien za mobola te vrai magicien za na mbongo donc mituka faut yeba ngo bien ngaza muta Congo central so on découvrir ba bien nga toujours ezaka na Congo central na yaka Kinshasa pona musala asali musala na longwe. Voilà Maître Trolinga to mona moi démonstration mukia po ça Toto Rajabu na kati ya Belgique mobala mbinga kitoro balobi Toto Rajabu ne makambu mona bata mama enana tonton Boris Bobo Boris na kati ya Paris wana mobala mbinga Rishi Kapinda mobala mwindu balobi mobala boya choko azo simba Didier Piolo Didier Piolo yango to mona moi démonstration na mettre pour ese pelisa bato bazotala yo ba comprendre oui que mettre ngo pe azaka na makambu oyo azolo ba na mono changer porte-monnaie ba démonstration to oyo ezali tango ba nommer ngai grade ba pesi ngai porte-monnaie o mususu pour la minute on azo présenter na yebisa ki bien mettre John li passe à Satan oyo signification démonstration oyo ezali mboka oyo nyonso ozali soko montagne ya mbongo nyonso oyo ozoluka maître naza na posa porte-monnaie na kotindela porte-monnaie oyo mbongo ekobana kobimela yo awa n'importe mbongo ozoluka oza na posa $2000 chaque jour ekobima oza na posa $5000 chaque jour ekobima komona ngo mokete ekomaka monene donc so oza na posa $100,000 ekobana kobima awa maître naza na posa $100 chaque jour ekobima maintenant pour ça $50 chaque jour à pendant 5 ans chaque jour na la mukaka nga nazaka na pour ça 50 ou 100 okomona yango donc yango moni bana poto cameraman benda porte-monnaie ou bien omoni na fongoli eloko ezate omoni yango bien na fongoli yango eloko ezate pe nazokanga na misu na yo eloko ezate yango na kangi donc bana poto mboka nyonso ozali tant na lobelaka likambo porte-monnaie oyo na lakisaka pe moi démonstration mukeke pour comprendre que mbongo te eloko ezate mais komi mbongo donc si yo pe soko bengi ngai oza na posa nango okozwa mbongo yango. Je veux dire que Cédric elle est maman mbongo yo bien bato boza na poto aza na problème ya mikanda bobengaka déjà oza problème ya porte-monnaie magique bengaka donc po bozo bana mikutuba ke magie mekurate kokopadi ok fulu mukasaba mukobadi
Full mkosa kokopadi. Full mkosa kokopadi. Full mkosa kokopadi. Full mkosa la puissance miracle. Full mkosa kokopadi. Full mkosa posukade. Full mkosa kokopadi. Full mkosa kokopadi. Full mkosa la puissance miracle. Full mkosa kokopadi. Full mkosa fokopadi. Full mkosa fokopadi. Full mkosa kokopadi. Full mkosa kokopadi. Full mkosa fokopadi. Full mkosa kokopadi. Yo lobaki est raté. Journaliste a lobby que magie est raté. Awa est raté. Awa et logo est raté. Et puis ça va être raté. Cameraman benda mangu. Benda yango malamu. Nini na cheki na kati. 500. Yo moko na ya kolukana uzwa porter monnaie pour pesa batu od ba oyo to sola na ba moki bazana posa ya monde ya porter monnaie maintenant na posa ya $200,000 ba betelo déjà li solo que maman Rosette ngana soki maman Dorcas ngana zui porter monnaie pas mettre wana $200,000 izobima chaque jour. Exemplaire o ezaka exemplaire tant ozolo la mutuke porter monnaie o ekomaka mbongo. Faut aussi la exemplaire bamona qui est logo vidi et comme mbongo. Vous comprenez? Porte-monnaie mona mbongo. Yo combien de mbongo yo mona na bimisa. Monde invisible écoute ezolinga suba démonstration ote. So ça pour ça ba démontrer yo vina yo moko benga. Monde invisible ezolinga yango susté ba démonstration ote. Voilà, Balandi Bisso na Congo température, to comme vraiment dans souka tout ça qui juste un besoin de démonstration. Je crois que binomo bomoni porte-monnaie et ça qui est l'autre côté après ba prière na et comme $50 na kati. Donc to comme vraiment dans souka mettre moi message na yo souka na batu Balandi. Message na nga ezali ke bana poto bo pesa confiance, bo continuer ko benga nembo zo benganga, nazo telemela toujours ba faux magicien. Toujours nazo aider batu bazana ba problème ba utaki bisika mususu simba kiti ozana sida ya kindoki benganga ekolongwa ozana posa ya porte-monnaie exemplaire on a l'axibino obenginga okozwa porte-monnaie depuis que na poto mikande dérangeaka yo benganga na kopesa mikanda oza kuna na poto ozwaka mbongo sala wango eloko te eza ba milimo mabe na kosunga yo. Ozana posa pe koma na mbongo obenginga ozana mnyomi ba operaka yo ka kozwaka obotaka te olekaka na ba opération benga ngai opération ko sila na kosalisa yo okozonga ndenge nzambe asalela yo. Numéro na ngai ezali plus 243 085 197 67 69 plus 243 085 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Soko bengi ngai na nyonso kozwanga numéro na ngai WhatsApp benga nga to solola o découvrir soki nazali maître ya makasi to nazali maître ya muke. Voilà, merci beaucoup, Maître John du Passe à Satana. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Maman Rosette, la fleur d'Ambour. Merci à Yawili Moucheni, l'école mondiale, à Adrisha Motomètre, Beba Zibeba. Déjà, na Sumbi Marbongo, le baki. Donc, Toto Raja Bounakati à Belgique, moi, na Maman Inana, Rishi Kapinda, Ernest Mobala Mundo, Igor Mitumote, il y a Denise Fabiano. Abonnez-vous massivement na site Nabiso Congo Température pour vos amambos. Merci na bino nyonso bolingara Dorcas de na bolinganga te Didier Piolo na kati à Paris, merci na yo, merci na Jordan, Jordan Kambal avec ma caméra, merci à Shadrach, merci à Priska, merci beaucoup, bon s'abonner massivement, Tokuta Nibongo, à la prochaine, bye.
Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. Pour nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika